Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, bonsoir. Bao bakozwali baku ya kokuta na vidéo oyo kande to isaki bino mikolo nyonso tout mesana bo mesana vraiment na ba numéro tondoche la bino ya ba 10 minutes ya ba 15 minutes pour na bato vraiment mingi bazolela mingi ba vidéo zala vraiment moulai. Mais to bando zala mingi bref na ba analyse to pe ba message to pe ba information o mingi to bando ya na ngona ba 10 minutes 15 minutes pour aider bande ko mususu ya comprendre malamu ko eloko to na ngo ya koloba. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de Ferregola. Drôle la Ferregola moi moquette pendant 10 minutes. On a un autre proposé bino illustration au bout à la plutôt zonga na plateau na bisoka ndenge zalaka. C'est parti. Charlie Salaka, Serpa Sanga Makofi, Kasabandi Sakabato, Charlie Salaka Banisingai, Kepurashina Holi Monangai. Soki Zalaka Lenge Mokona Rimatisme, Soki Baboyo Makole Kobe Kilo. Voilà, c'était le morceau de donc le titre s'intitule donc Rossignol, hein, donc c'est aussi parmi mes chansons préférées, hein, donc la playlist nanga donc en format mingi quoi. Moscou yo yebiga mboka Kim Jong Azala. Voilà, merci. Donc, tout ça, on a donc pour comprendre tout ça, on a déjà la globale, hein, donc global télé Moscou, les chaînes, promotionnelles, donc on a toujours global au Italie, musicien et puis de côté rappé, moi, ma Italie sociale, ma politique, puis tout ça est là, on peut analyser. Donc, on va ça, madame, on va liboso, beau hésiter, beau s'abonner à la chaîne Bisso, vous allez jamais dessus. Quand on est dans le bandeli, tout solo Ferregola, déjà, tout, c'est là, le deux albums au Ferregola, à se préparer les bisous déjà Harmonie Cécilie, et puis déjà, pour rappeler, que Dynastie, ils sont qui na 60%, je l'ai commis déjà, na 90%, hein, donc déjà, travail déjà commis déjà moi ils ont vraiment dans moins vitesse donc ceux qui ont eu Harmonie et puis je pense que tu as Dynastie même après quelques mois je sais pas mais tout ça vraiment dans l'information était sorti est-ce que vous avez deux albums à la fois là tu évité mais et là comme tout est aligné Ferregola d'abord de un artiste moko vraiment artiste moko vraiment expérimenté parce que ça fait 4 ans sans album pour Ferregola. Pessimisme vraiment album pendant 4 ans au Vandi depuis qu'est-ce que j'avais dit Ebimaki donc on rappelle pe na bateau dans nos bayoka qu'est-ce que j'avais dit te bande onanga okende koyoka qu'est-ce que j'avais dit bande onanga bozala jamais dessus parce que artiste a travaillé ma kasi li sur osakanate na qu'est-ce que j'avais dit donc to rappeler sous batbaye bake Ferre as artiste oyo ba biloko na so ba œuvre na nyonso to ayaka toujours na performance abaki sa performance na ba œuvre ya Ferregola nyonso na ngwana to yebisa bino harmonie oyo bato ba comprendre travail oyo Ferregola ndenge a travailler na kati album oyo et puis ba exclusivité ko zala ya makasi na kati ya album wana bo comprendre vraiment qui est l'artiste Ferregola déjà to yebisa bino que artiste aimbi na 6 langues oyo que ba te belé ba kozaya kosepela et puis ba featuring ezali na kati wana mais tolanda qui le cordon et mon Picasso donc Américain qui vraiment dévoiler vraiment ba secret il surtout il faut ba to bazama na pour ça pour consommation et ça vraiment un peu positif donc tout cela
album wana ya Harmonie, d'abord tout le bien Harmonie parce que Harmonie est un peu prioritaire hein, pour le moment. Oui, Dynasty Pesali na on metto mais quand moi ko beta c'était moi mingi na Harmonie. Donc c'est très important bande konanga ba fanatique nyo surtout quand na isaki bino ke na minito identification nani ici asi aza déjà prêt à consommer artiste na la plateforme. Est-ce que ndingo zotala nga wana aussi déjà au salaire déjà souscription na Yolande la artiste déjà na ba plateforme wana est-ce que plateforme na oyo kota ki wana zo sala ngo premium to zo sala ngo free ils a ba question to poser tout ça qui live moko c'était hier donc lelo na pourquoi peut to na live mingi ya ko identifier bateau déjà ba tindeli biso déjà ba capture d'écran na bango ya ninge bazo sala vraiment au bazo landa vraiment artiste na premium mais ça na obligatoire té mais ba kota suka na nenga chaîne na biso bateau to comme ça bino ba blé boza obligé ya ko consommer artiste na premium et puis tinde la biso capture na yo côté wana c'est obligatoire mais pour na bateau to comme sino ba blé quand tu acceptes ça na ngo ma bête quoi mais to linga to même mémoire rigueur mon côté wana pour to sentir quand même côté wana côté bas streaming qui peut artiste peut donc moi nini peut mata quoi donc le nombre de chiffres pèse à la paix un peu yakomata donc yango wana na pourquoi les lots tant to ya ba 23h to ya plus capturer ko projeter ba capture oyo bande ko na biso ya ba fanatique ya faire oyo déjà bazo utiliser premium au bas au biso mais bah yo peut sur la ni vidéo aux affaires fanatiques il y a faire numéro na sur les canaux 16 na WhatsApp ils a bien un signal donc sur ko bengi biso ko soit communiquer biso capturer écran na yo tindeli biso ngoto ko afficher en c'est juste une façon il y a ko tala vraiment ba fanatique active hein donc bah oh vraiment bazala hein vandi na écran hein na hier azolo bela faire est-ce que azo soutenir peut faire. Donc c'est un peu ça. Donc voilà. On est également parenthèse moi moquer rapidement to meka ki moi ko fungola yango. Donc déjà to ko bisa batu déjà à faire la semaine prochaine déjà tant toujours banda semaine on trouve banda faire à cause la déjà na Paris donc à cause la cheval Paris Bruxelles pour na toujours ba finalisation ya ba makambo bon mona teaser il faut bima teaser déjà ya single ko bima bientôt là beaucoup de teaser et en même temps na katia teaser wana maison de production où il fait la signer la bango pour la sortie album d'ailleurs donc il y aura beaucoup d'histoires beaucoup de choses au faire là Azoé déjà Paris pour à finaliser maman donc total peut-être semaine au faire comme déjà semaine prochaine peut-être la semaine en 8 et vous allez déjà sorti il y a peut-être il y a single où déjà ils a déjà prêt pour ebima mais na katia single wana na katia single wana batu ba se poser la question est-ce que na katia single wana ekozala na featuring donc il y a beaucoup de surprises en tout cas ekozapé na featuring comme ekozapé na featuring donc batu vraiment bozala makimia mais bozala déjà prêt bozala kimia mais bozala prêt hein donc bozala prêt et puis batu ba meka poser sur la question par rapport à single yaye na Inospi déjà single yaye na Inospi pesa déjà prêt apparemment donc on a ba clip et c'est stylé déjà maramia surtout donc webi kaka côté wana artiste mo ebi planning ebi na momani ya kubeta ebi na momani ya oboka biso sikolo kwa tout ça wana pona communiquer pour un artiste et ka kona ko yebisa ba ke bozala toujours kimia bozala vraiment prêt parce que le pur arrive donc ekozala du lourd ya ko sakana te bande konanga tozala prêt ya ko consommer déjà ba biloko wana nyonso tout artiste à pesa biso mais toye sous na moi pour mettre un peu moins correction par rapport à l'autre fois tout ça là qui émission il y a Joski qui a beaucoup tard on a eu à dire que Ferrego la featuring avec son aîné hein donc Joski qui a beaucoup tard c'était pas vraiment une featuring en termes de personnalité donc ningi zalaka mutayi akoti basali featuring non ils a featuring moko ayembi biloko wana nyonso tout bon tout bien on peut featuring hein parce que tout le monde a pas artiste là-bas bah école na beta moko featuring Michael Jackson mais bazala Michael Jackson parce qu'il y a toujours des gens qui nous comprennent vraiment un peu mal hein. Mais featuring père bon aux yeux lo wa moto tiango malobane na kati obetiango trop bien on peut featuring hein donc na habité
soki eza bongo komika na se parce que toza bato toyeba mpe kaka nyonso tout quoi. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais ezali pour nous préciser bien, ezali vraiment toloba nzembo oyo basala yango déjà avant que tu Vejoski à Dae. Ezaki initiative ya Alita Chamala nde abengaki Ferré parce que toyebi Alita Chamala to pesi mbote kota zali aza mécène ya monene oyo vraiment aidaka ba musicien congolais donc congolaise mobimba, donc c'est un peu ça. Donc il n'a pesaki idée wana et na idée wana na ba information tout ça na en possession ezalaki donc toloba biso donc d'abord pour na rolobelo au moins important toyebi ki avait na chose ko bela makasi. Mais à quoi qui peut mater parce que tu as dit que azaki AVC ou AVC paiement vers notre vraiment mater. Mais tu as kozwa information que ba voix au bino boyokaki na kati ya nzembo wana oyo Ferregola ayembi Joski Kiambukuta 4 voix bozoka na kati wana Ferregola nde ayembi yango. Mais non, mes frères. Donc, Nzembo wana na bandeli yango 1000 fois la journée à l'élo pour na yo quand même. Ferregola il est fort. Yango moni tanto lo baba ko benga e papa rumba eza blagité. Eza blagité. Yango mapesi masa na ngai Eric Mavidi la ba salam kota zali wa lo ba yi mange no Ferré azo réincarner ba vie wana nyonso tout ba taboulé. Voilà, azo réincarné bango nyonso. Yango wana ifa zwara charge rumba. Fa zwara charge rumba. Donc musko muta boye siko. En tout cas yango na esa bino ba fanatique ya Ferré ba Gaulois, vous à la fier. Vous à la fier que vous soutenir ou soit vous soutenir muto aza valeur ya mboka. Vous on a ce côté nian ces années. Donc vous soutenir muto aza valeur. Ya on to benga ka Ferregola patrimoine. Exacté par rapport que non vos émissions c'est trop fanatique et qu'on sort non. Tu sais bino déjà na ba émission mususu que Ferregola ba connotation nyonso to ba pesa kae ezaka lié na art, ezaka lié na ba talent na nyonso to. Azaka connotation moko te libanda ya oyo ezali. Vous comprenez? Donc Ferré, il faut toujours tous à la wana pour nous protéger, pour nous vraiment cause à la wana ya koloba makambo etali Ferregola na force union surtout parce que azali vraiment bendele mboka. Donc ya on a eu ça yo bolom total nga ça la fier. Ça la fier de soutenir Ferregola. Vous comprenez? Toche la vine sous illustration moko auto chaka on a bandeli total on tina suko et plutôt zonga na plateau na biso photo chité taranimeza na pesi bongo un grand merci na Gogas Masamba ba big salutation na bongo na Aimé Makabi Scofield et ba salutation na ngai Marcelo Kachina total la vidéo et puis tout ça pour te boucler l'émission Nabiso ensemble la bine. C'est parti. Rosendola dapa ikake kosala nini si sebasea yendaye kolukali watu na chambre sita boima frase alaki akotea kinako apangi riskete Nabo makoya bulenga trouble ya mabi Yangora sona kasima Charlie Salaka Serpa sanga makofi Kasabandi saka bato Charlie Salaka bani singai Kempura shina honi monangai Soke zalaka lenge moko na rhumatisme Soki baboyo makolo ekobe kilo Mama monwe nazokufa papa Oyo makali kano matindeli ngai Soki na leke sikisa ngai
sepona bolingo na mpela bakula mingi mena kolema mokolo globe terrestre kokomaka ndokiata pimwe ejour esanse ekosidanye akoyata baeglise nde bakaki baza bavoisin nakoyamba ye maboko kofuma masheri ngape nakoyamba yo mokolo kozongela ngai. En tout cas, merci beaucoup. Et ça, les bisous bien, au yoga au signal, boy, et ça, là, moi, elle est boy. Donc, dans le yoga, mutazo, yemba boy, et ça, là, moi, bien, boy. Donc, voilà, tout le monde a chité une émission, et bisous, tout le monde a donc, le message au bino pour retenir à passage na biso soit na émission na biso lilo ezara que donc teaser o ezobima bientôt je pense que na kati teaser wana tokozwa déjà sorti il y a single et puis na teaser wana tokomona déjà maison de production tokoyeba est-ce que vous allez à Graal, est-ce que est-ce que vous allez Sony, est-ce que vous allez Warner, est-ce que vous allez Nini, est-ce que vous allez Nini, parce que tu rappelles qu'il y avait eu beaucoup de pourparlers par rapport à l'album Oyo. Tu le vois qu'ils ont déjà une émission Oyo, il est cas déjà. Tu sais bien que va sentir travail à faire un album Oyo. Ça va performance mon corps de Saranati. Donc il y avait beaucoup de pourparlers dans la grande maison de disques. Ba maison de production ya minene oyo ba mekaki kozwa eloko ezana ba pour parler donc yango to rappeler ba to ke ba artiste belé bazwaka ba financement ya ba maison de production pour basala ba album urbain na bango mais Ferrigo la abandaki album urbain na ye moko donc na ndenge ba silicia moye moko donc ils aussi vraiment il faut ba miser sur ba momo pour bazwa eloko pour la distribution pour na makambo belé ka ndenge za. Mais tous en tout cas l'album Harmonie bozala jamais déçu, bozala jamais déçu parce que l'artiste a travaillé à niveau moyo saranati. Donc à travailler à niveau moyo saranati toujours c'est la même single o izobima vu que makamba pandémie bobo sanate que malade ezali. Et vu pandémie obimisa non single message bino faut bokanga yango na vu pandémie akobimisa album ba mo boyete il faut makamino surtout me fungwa ma album e bima pour ma camboise parce qu'il y aura beaucoup de production par rapport à iloko donc la production ils allaient payer donc l'activité c'est une équipe vous allez vraiment épeler donc c'est un peu ça donc voilà autant qu'il vraiment roloba il y a on a bande de surtout au global on peut artiste Ferrigo là ba au bazana Facebook oui à Bokeneti beaucoup na YouTube artiste vous avez le mot vraiment bien makasi donc ba OEP un subana du mal ya ko kende directement na chaîne affaire et sur kiti na si la description ya vidéo oyo bon mon lien ya Ferrigo là ya chaîne na sur cliquer wana o kende mamoko na chaîne na et puis on s'abonner kuna na chaîne vous allez bien donc vous voyez que artiste azaki na moi côté moko boy moi ezaki vraiment ko kende bien tena ba tout basimaki donc les lorsque je pense que binonion sto boy bisiko chaîne officielle au Ferrigo la zo utiliser donc voilà tout ça bien pour ça ba kota mon mais le beaucoup mata 1 million et on sait leur mot bien parce qu'il est capable donc voilà merci on se retrouve prochainement na ba édition na biso merci à très bientôt bye bye. Global TV depuis Moscou, Yoyebiga Mboka Kim Jong Azala. Tout le monde se retrouve.